Alors, foi na mboko ezate. Alors, Yesu batunyo sabiki saki à la fin. Jésus a dit ta foi t'a guéri. Alors, maman na saki na kondima. Nana ebi mama tumba. Mama tumba na mboka ni panda sala ka grâce. Bato balamu kaka. Mais comme na mboka na biso bo ignorer bo yé. C'est regrettable. Papa ser bo tiko posa ka biso. Tout ça na kondima te. Tu regrettes pour la passer. Bapasser bon la kisi lo koso na bino envers biso na mutema mabe. Mama ona uti na foi na na Maroc ye na ngo. Boko eka sangisa foi na tesero na lamuka. Yesu abi boko sala miracle. Babeli bako bika. Ba wei ba ko sekwa. Siko bote ya biso ni na église na bino. Quand on sera mbongo na biso ya pas si to pesa ka bino. Bo exploiter biso ba malere. C'est défendu dans la Bible d'exploiter un malheureux. Maman otote kandunda na ye, o pesa nzamba ko pambola yo. C'est comme na makoma minene boye, bo si bo tufe mama tumba. Mama tumba sala eloko te. Ezala raté. Ba pasteur na buda bino. Na buda bino. Voilà quoi. Donc je suis là vraiment pour accueillir certaines personnes qui sont là présentes. Au malheur de Marie Missamou, voilà, c'est l'ambiance de l'émission. On est ensemble avec tout le monde. Il y a des amis, il y a des oncles, il y a des fans, il y a tellement beaucoup de gens. On n'a pas pu faire des interviews à l'intérieur, mais je crois bien de faire des interviews à l'extérieur du stade. Donc voilà quoi. Merci beaucoup à sa fille, ce numéro 4 télévisionnel sera bien toujours la chaîne qui corrige, ils ont corrigé, puis l'autre ils sont corrigés. Et je resterai toujours à la Tourane de l'île pour oser la paix pour qu'on ait la cave. Si, voilà quoi. Voilà, donc la production va question parce que la musique va découvrir. Donc pour vous dire que nous sommes dans l'esprit de Marie Missamou. Moi-même je suis dans du début jusqu'à la fin avec Marie Missamou. La petite robe naïe, on a mais de l'autre côté c'est Arda Tourane, voilà. Merci beaucoup, donc bonjour le soir. Moi c'est la mingi, comme on a mis le même à mingi pour maman la biso Missamou atiki biso accueillir les lots improvisation la bino et monter la bino et ça va monter maintenant ils en a basi ils en a sengo ils en a keti ils en a donc ils sont en comment est-ce que monter maintenant ils ont ML monter maintenant ils en a sengo parce que après ça ML tu vois ça à la simple ça que n'est ça que OK mais où c'est que ça on va tout les bébés boy donc tout pour ces là qui non voilà ça là nous à qui sera boy donc où c'est qui sont pas c'est moi la mère attends maman attends les non pas nzambe attends les non c'est la nzambe c'est que ça ko kanga ufanti moko eza makasi ozangi moko minele na mboka oyo nzambe aza nzambe moko ya multi système aza capable ya kotombola pe mutu kwa mama na biso marisa. Merci beaucoup en tout cas les sengoana nalingi ata nzembo moko dans l'ensemble biso de sato yemba on a tout honoré ndeko na biso somme na ebito so ibina bolingi nzembo ni po kapela oyemba en tout cas na oyemba to yemba kaka biso nyonso ensemble quoi. Te bomoni population aza fâché à Tomboki et pour le bif qui batika maman Tumba à sœur Marie Missamou pour ni bino bobo ici bino pasteur au Congo et le bino bango boza pasteur ma bonza dans na ebito so ki na ko bakisa moi le moko suka. Papa, et là au population, et là au pays basali, to sepel na ngote. Ba meme biso Marie Missamou le roi moi moko muke. Totiki musala na biso, totiki bana na biso la banda ku poto le la Marie Missamou. Mais ba meme le roi bébé moko boya muke na 10 heures. Ezalate. Ezalata mukete. Papa mboka ndenge nini o papa? Hein? Biso to sepelite.
na Marie Musamu aza artiste na biso tolelaka ye mingi tolingaka ye mingi asala Musamu kwa munene Kongo na biso to bomi ba journée na biso to ye po tolela Marie Musamu bazwi Marie Musamu bakele na 11 leti mwa papa pesa avant que tout ça pas comédien, pas musicien, pas politicien, pas journaliste, n'en parlons même pas. Donc, Marie Musamu qui est aimé partout, que ce soit dans la population, dans la musicien, dans la journaliste, tout le monde. Donc, nous tenons ça de Marie Musamu. Papa, on va dire bon, mère Nangaï, merci beaucoup. C'est ma parole. Bon, le Salingara, Mawamendi, Serre Misamba, Serre Moko Posé, Serre Moko normal. En ce moment, il y a des camps, et Baganzem, moi, Maki, non, Naï, donc, finalement, je vais mais si vous avez passé le gouvernement, général voilà, la question est posée. Est-ce que vous avez un soda pour pas me mettre dans les merci Mingi, merci Mingi. Voilà, merci papa. Maman, regret mini pour pendant le loba megasu maté à fouaté parce que Jésus mon lobby o ba kondimela ngai ba kosala miracle koleka kutungai. Alors maman on a na foi a wuti nango Maroc. C'est ça. Que ba sangana na foi ba passer na biso ba sala miracle maman on a ba samu ala muka mais ba passer ya mboka na biso ba minimiser maman wana. Maman wana. Alors ba menacer maman wana. Alors ezala kate to éviter ce qu'on fait ni bango à biso. Alors foi na mboko ezate. Alors Yesu batu nyosa biki saki à la fin. Jésus a dit ta foi t'a guéri. Alors maman na saki na kondima. Nana ebi mama tumba na mboka ni panda sala ka grâce. Batu bala mukaka. Mais comme na mboka na biso bo ignorer bo yé. C'est regrettable. Papa serbo tu ko posa ka biso. Tout na kondima te. So pasteur na bazala ki wana ba pasteur biso to ebi ya mini. Mais ya bobonga mate kotika mona na bobonga ma prophète ou prophétesse basé belé mais nous ça na ndenge kambala kisaka to batikela ki mama wana ça musene sentiment il est que auta kota maman la sala pas sanga photo ya ba ya boss sanga ni brasa ça da remplacer edina bala ouais remplacer la mbongo baskro papa nali ko mate nzambe ko ba meme na jeep lo ba be ba meme na jeep ok, faire ça dans foi. Mbongo. Bongo ko skato biso ba malere to comprendre bino. De la mouquet. Merci
Ekepe na kobia te na tipa basoda. Ebembe komia basoda. Bembe basoda. Loba, on s'en pose au Loba. Et c'est vraiment très important. On a une baline à l'hôpital. Donc moi si téléphone on a on a simate. parce que quand dit ma pasteur quand dit mes amis il y a l'occasion de dire tu vas nous samler dans la bande parce que quand dit mes amis sambe moto pour la combinaison pour la pour ça mi chopa compagnie ça va son cambo comment commence à la tena makum ça tu peux faire des mazaraki wana ba papa biso bongo tu peux ça bongo biso ba malere to bien bino sumbongo te ba moyo so bazaraki wana mais c'est que le temps du public que ba boyi pour s'adapter à la décision ya merci mingi bando balandi à www.nasfortv.com na banda bino boko mona bongo réaction ya population de basiliki vraiment et la passe na motema to zela ki ke corps sœur Marie Misamou elle la normalement le corps qui na vers 14h mais corps sœur Marie Misamou ba kimi sa vers 11h parce que ba étudiant ba ya kiwana ba na mouché tout pour na pas se mettre des hommes mais to éviter et le blanc ba négocier Marie ki mo sa sodaté mais ba kondi ba juste certain ba kata jib ba kimi na ngodon moi pendant tout la net na cimetière exacté il y a autant de gens en Nzela bagaille population sili qui ont moins se fâcher boyer quand moi faisais chima tonton chéri tu remarquer pose plutôt sur ce matin de retour dans cimetière tu ça va plutôt conclure quoi ya boyer ça là te bon une population a fâché à Tomboki et pour le bif qui va tika maman Tumba à sœur Marie Misamou pour ni bino boy c'est bino pasteur à Congo et le bino bango vous avez pasteur à Mabonza dans on a habité ce qui na robak c'est moi il mort suka papa eloko population eloko pe ba basali to sepeli na ngote ba meme biso Marie Misamou le roi moi moko muke totiki musala na biso totiki bana na biso la banda ku potole la Marie Misamou mais ba meme le roi bébé moko boya muke na 10h ezalate ezalata mukete oza mboka ndenge nini o papa hein biso to sepeli te na Marie Misamou aza artiste na biso to lelaka ye mingi to lingaka ye mingi asala Misamou ko munene na Kongo na biso to bomi ba journée na biso to ye poto lela Marie Misamou bazui Marie Misamou bakele na 11 le chimwa papa pesa to regretter pour na ba passer bon la gisi lo koso na bino envers biso na mutema mabe mama ona uti na foi na ye na Maroc ye na ngo boko eka sangisa foi na tesero wana la muka yesu abi boko sala miracle ba beli ba robika ba wei ba kosekwa siko bote ya biso ni na église na bino quand so mbongo na biso ya passe to pesa ka bino bo exploiter biso ba malere. C'est défendu dans la Bible d'exploiter un malheureux. Maman otote kandunda na ye, o pesanta makopambola yo. C'est comme na makoma minene boye, bosi bo tufe mama Tumba. Mama Tumba sala eloko te. Ezalaka te. Ba pasteur na buda bino.